tozo répondre na ba caprice ya bana na biso soki alobi lelo na kokende prière te au vandinier lelo tokobonde ya baninga bazobondela na ndako ya lali tango baboti bazote ya makomi ya nzambe avant bolala mwana lali pongi makasi mwana azolekela bino na ba caprice na ye bien aimé na tango bana bazolekela biso nde tango mabe ezokota na mabota nde mabe ezokota na mabota ceux qui livrent proverbe elobi ete lakisa mwana nzela koki kolanda soki akoli azonga nsima te ndeko na ngai epesaki pasi epesi mawa mwana alobi na papa olakelanga mabe lokola yo olakelanga mabe nakoyebisa mama papa alobi soki oyebisi mama nakomiboma makila nange kozala na motu na yo bien-aimé réponse nini yo okoki kopesa ngai misika oyo esengo esili na ndako ezaki ya esengo bato basekaka kaka bato basilikaka te esengo na esengo baza na bango na misolo na bango bandeko bakopi koya ndenge nini ye comportement no change okoki esengo mabe mpona mwana oyo aza ya mikili ya poto ote mwana aza bien papa komi koya avant na mosala akoti na chambre avant ake kolala lisolo eza lisusu te papa okota na mosi papa esengo akovivre esili eye kokuta mokolo mosusu papa mama abimaki mama azongi mama ye kokuta papa amitie singa na kingo papa amitie singa na kingo papa na kati ya singa alingi atindika tono mama akoti mama agangi mama akati singa papa akwe na se mama ake kobenga basoda atindi mwana mwasi benga basoda mwana mwasi ake abengi bapasteur Alléluia libota na nzambe mwana oyo asi akomaki na posa ya koavouer mwana alobi soki na memi papa oyo na maboko ya basoda tango bakobeta ye papa tango akobima komisala papa tango akobima akomisala mabe sekele ekobatama lolenge ya zana na kati ya mokili oyo lolenge makomi ezolobete oyo asali mabe akepa basali na nzambe babondela pona ye lolenge basali na nzambe babondela ka pona ribe po malédiction elongwa tango papa na ye alakelaka ye mabe bien mes frères et sœurs mwana na préféré ki papa ne akufa te aluki ba serviteur de Dieu papa aloba papa zokoka koloba te mwana ana lobi ya mbona loba lolenge babota biso nyonso tozala awa lolenge babota biso nyonso tozala awa toyoka makambo nga na kobimisa na munoko na ngai babengani basangani na kati ya ndako pasteur atindi losambo kambi lisolo eleka na lolenge ya malamu babandi ko encadrer mama bien aimé mwana ekoloba bomoni liwa o papa azokufa papa na nga alingi amiboma mobali na nga liboso ya vie na nga eza papa na nga ye nde papa mwana azaka na poto mama akwei mama perdre connaissance baleki kao mutu na ngambo na ye donc ezaki sango apasi pe mawa papa cheka mutu na se de sango eyebani papa akomi boma to akomi boma te papa basungi bandeko bakoyaki intercesseur baye komi likambo monene pasteur abombi secret aboyi koyebisa wana azaki pasteur malamu parce que soki ndeko moko ayamboli likambo moko asomo abongo yo kopanza yango te lolenge tomona ke ba pasteur mosusu moto ayebisi yo likambo moko ezaki ya secret likambo asoni yo lobi te to lobi po milimo mabe eyoka soni te lokola se alobi bobondela pona ndeko eza susu na tina te boke bo publier yango epa na bato tala salaki basalaki boye mwana wana alobi na pasteur mwana wana mwana oyo nga na bota akobenga papa oyo nani ata nzambe alimbisi biso akobenga papa oyo nani nga nasala mama na nga mabe nazambanda mama na nga naboti na papa na nga mwana wana il faut baboma ye
bien-aimé papa lobi na se babomi mwana wana ngape na mibomi po eza makila ya mutu na ngai loko aza na poto botika ye azalaka akuna kino nzambe akorépondre nzambe aza solution bien-aimé émission na ngai kombo nango ezaka solution Bible. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les amingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Bandeko balandia émission na biso ya solution biyano totombeli bino boyo kibola mulisoso na mokola lelo na kombo na Yesu Kristo na chaîne na biso ya EHP Media tozo remercier bino nyonso bolandaka biso na mikili ya bapaya pe na RDC. En tout cas merci mingi na bino nzambe ya lola apambola mabota nyonso elandaka biso bongo makomi lobi yambo ya makambu nyonso esenge na biso kobondela tobondela na kombo na Yesu Kristo yawe mokokisi na bilaka kosi na bomoi na biso kosi ya libota na Yuda totondi yo tokumisi yo kozali moyenge bene tango ekoki papa oyo biso tosalaka ba émission na biso toteyaka mokili mobimba papa kota makambo yango po mateya oyo ekweya na mabele malamu ba pratique ya mateya oyo esalema na mabota ya bana na nzambe batambwisa mabota malamu mabe kotela bango te kolo soki okomimonisa loboko na mobali ekozala tango nyonso na komimonisa likolo mabota balanzi na biso opesa kimia na kombo na Yesu Kristo amen. Bandeko balandi ya émission na ngai ya solution biyano nazo rendre grâce epai na bino nyonso baebolandaka biso na Angola na Cameroun na Paris na Bruxelles na Togo na Tunisie na Inde partout na Chine na Dubaï na France na Italie na États-Unis partout na monde entier esiko na tangi po na tangi te na ebike mondele a faciliter biso tozana ba téléphone pour to landaka ba émission o nazo remercier
mosali na nzambe monene o nzambe aponaka po apanza sango na nzambe mokili mobimba à travers ba téléphone o mama GH nzambe wana kota makambo nao oyo biso toyebi pe oyo nzambe ye moko ayebi oyo elelisaka motema na yo nzambe akota yango a défendre cause nao parce que oza mosali ya nzambe monene motole na yo ya nkembo ebongisami mpenza pa ya papa naza na assurance. Bien aimés frères et sœurs, tango ba problème ya makasi ekomelaka yo obali obandi kobota okoencadre bana lolenge nini okoencadre baleki lolenge nini baleki baza na nsima na yo bakulutu baza na nsima na yo libota ne esengeli yo tambwisa parce que yo nde nzambe aponi obala nano moto ya mbona kati ya libota oyo mpe mobali aza na baposibilité ya kobokola mpe ya yo bandeko ozovanda na libota lolenge nini. Bien aimé ezali esengo mingi ntango tolobaka tobali ezali mpe mawa mingi ntango toyebaka place tozokende te yambo ya makambo nyonso yango ebongi na biso kobondelaka kopesaka mikumbe mpa na nzambe tosepelaka kaka teke na bali otalisi nzambe ndako ozokota otalisi nzambe mwasi no aza lolenge nini otalisi nzambe mobali no aza lolenge nini. Bien aimé makomi ezoyebisa biso baégyptien bazaki na bizaleli ya mabe makomi ezopekisa biso yebi tolanda bango te so totali na livre ya Lévitique chapitre 18 verset 3 à 28 makomi ezoyebisa biso ke tolanda bizaleli ya baégyptien te tolanda yango te parce que bazalaki kotambola mabe papa azobima na mwana na ye babokilo na babokilo bazolingana ezaki kosala bango eloko te bazaki komitambwisa lokola banyama. Bien aimé biso lelo toyambi Yesu tokata ngenga to na kati na nkolo Yesu totambwisa mape lolenge nini toyeba kopona mabe topona tolinga malamu wana ezali nini malamu ezali kotambola na Yesu Kristo okoyeba koboya mabe parce que Jésus Christ aza lumière lolenge yaki komimonisa na kati na bomoi na biso po totambola na lumière ntango nyonso tokomi kotambola mabe yebake tokomi kotambola na ténèbre tozotambola lolenge nkolo alingi te kufa pe malédiction ekoti na mabota bandeko balandi na ngai sango ya pasi pe ya mawa na kati ya libota mama oyo abali aboti azobenga mwana suka mwana asukola mosopo na ngai mwana mayele papa palingi mwana mingi mwana oyo azotanga kelasi bazotangisa bakelasi ya lokumu mwana kosunga libota ayebi pe kotikala na ndako papa na mama bakovoyager mwana kotikala na ndako papa na mama bakovoyager mwana ayebi kokamba ndako. Bien aimé mwana ye kozwa zemi ntango mwana azwi zemi bien aimé frères et sœurs mwana changer mwana komolata kitoko mwana bambongo na ndako mwana zemi ya nani mwana bi mama baviolaka nga mokolo oyo bovoyageaka na papa. Bien aimé mwana lati molimo anyoka mokolo oyo bobimaka na papa bakotelaka nga na ndako bakite bayika uniquement koviolenga. Bien aimé mwana papa akotisi mwana na kati ya Egypte mwana ekoli lokuta mwana boti mwana koli mwana ngwazo elongi kaya bino moko mwana zukelongi bayambi mwana bien babandi pe kobokola mwana na kati ya ndako mama azolengela mwana bazolengela koko na ye bazikoti pe koko ne kelasi ya lokumu koko ana azotanga koko ake na mikili ya poto ake kovanda koko akei bango batikali papa akomi kokende poto akomi koke kotala bebe wana pa azokola kuna suka bien aimé mama aye komema
libota penza na bonzambe mama komi kobondela makasi nzambe likambo ekomela nga na ndako na nga ekota lisusu te akoti papa na kati ya mabondeli bien aimé parce que parole de Dieu bana biso ete tokota penza mabondeli na kati ya ba famille balobi na biso to instruire bana na biso lolenge nini o ba ki kotambola na liloba nzambe po soki bakoli bazonga nsima te mamo ya komi lisusu ko instruire libota na ye baye batikalaki na ye selon liloba na nzambe mwana ne patikalaki donc mwana ne komi lokola ale penza fufu atondi asali excès de table mwana na komi na suka mwana na komi na culpabilité il faut na sa maman na nga vérité mama e kolinga mwana ne makasi mwana komi kobondela mwana komi kobondela papa culpabilité bien aimé papa a tenté komi boma frères et sœurs en Christ de pesa qui passe pesa qui mawa nzamba zolo bana biso na kati ya makomi na ye ba égyptien bazaki kotambola malamu te bazaki kolinga na bango na bango ce qui total na kati ya makomi na nzambe na 1 Chronique chapitre 5 verset 2 to la na opena boke binyonso parce que lectrice nanga zawate miso ezana difficulté 1 Chronique 5 verset 2 parole de Dieu sabiso lolenge Israël azaki Jacob lolenge alakela ki Ruben mabe parce que Ruben abimaki na mwasi na mibale makomi lobi mwana okoki komona bolumbu ya papa na ote okoki komona bolumbu ya mama na ote parce que soko moni bolumbu ya baboti na yo olakela mi mabe bien aimé mwana oyo akomi koluka ko avouer akomi koluka ko bondela mwana eko comprendre que lolenge na tambolaka nazana bilakeli mabe ce qui papa bimi mwana batika na papa bien aimé mwana vandisi papa mwana lobi papa ngandenge na zaboye papa olakelanga mabe papa ngana otokomi puku na nyao olakelanga mabe olakisanga bolumbu nao papa obotisa ngai papa na sala onini parole de Dieu mtesali ke mwana azonga mutu mwana afungwama bien aimé tozaka na ignorance tomemaka pe bana biso na ignorance tant tomemaka bango na nzela nzambe te tozo répondre na ba caprice ya bana na biso soki alobi lelo na kokende prière te ovandinye lelo tokobonde ya baninga bazobondela na ndako ya lali tango baboti bazoteya makomi ya nzambe avant bolala mwana lali pongi makasi mwana azolekela bino na ba caprice na ye bien aimé na tango bana bazolekela biso nde tango mabe ezokota na mabota nde mabe ezokota na mabota soki livre à proverbe elobi ete lakisa mwana nzela koki kolanda soki akoli azonga nsima te ndeko na ngai epesaki pasi epesi mawa mwana alobi na papa olakelanga mabe lokola yo olakelanga mabe nakoyebisa mama papa alobi soki oyebisi mama nakomiboma makila nange kozala na motu na yo bien aimé réponse nini yo okoki kopesa ngai misika oyo esengo esili na ndako ezaki ya esengo bato basekaka kaka bato basilikaka te esengo na esengo baza na bango na misolo na bango bandeko bakopi koya ndenge nini ye comportement no change okoki esengo mabe mpona mwana oyo aza ya mikili ya poto ote mwana aza bien papa komi koya avant na mosala akoti na chambre avant ake kolala lisolo eza lisusu te papa okota na mwasi papa esengo akovivre esili eye kokuta mokolo mosusu papa mama abimaki mama azongi mama ye kokuta papa amitie singa na kingo papa amitie singa na kingo papa na kati ya singa alingi atindika tono mama akoti mama agangi mama akati singa papa akwe na se mama ake kobenga basoda atindi mwana mwasi benga basoda mwana mwasi ake abengi bapasteur Alléluia libota na nzambe mwana oyo asi akomaki na posa ya koavouer mwana lobi soki na memi papa oyo na maboko ya basoda
tango bakobeta papa tango akobima komisala papa tango akobima akomisala mabe sekele ekobatama lolenge ya zana na kacha mokili oyo lolenge makomi ezolobete oyo asali mabe akepa basali na nzambe babondela pona lolenge basali na nzambe babondela kapona ribe pour malédiction elongwa tango papa na alakela kaye mabe. Bien mes frères et sœurs, moi nana préféré que papa ne a pas faté aluki ba serviteur de Dieu papa aloba papa zoko kakolobate moi nana lobi ambona loba lolenge babota biso nyonso tozala awa lolenge babota biso nyonso tozala awa toyoka makambo nga na kobimisana munoko na ngai babengani basangani na kati ya ndako pasteur atindi losambo kambi lisolo eleka lolenge ya malamu babandi ko encadrer mama bien aimé mwana ekoloba bomoni liwa o papa zokufa papa na nga alingi amiboma mobali na nga liboso ya vie na nga eza papa na nga yende papa mwana azaka na poto mama akwei mama perdre connaissance baleki kao mutu na ngambo na ye donc ezaki sangwa pasi pe mawa papa cheka mutu na se de sango eyebani papa akomi boma to akomi boma te papa basungi bandeko bakoyaki intercesseur baye komi likambo monene pasteur abombi secret aboyi koyebisa wana azaki pasteur malamu parce que soki ndeko moko ayamboli likambo moko asomo bongo yo kopanza yango te lolenge tomona ke ba pasteur mususu moto ayebisi yo likambo moko ezaki ya secret likambo soni yo lobi te to lobi po milimo mabe eyoka soni te lokola se alobi bobondela pona ndeko eza susu na tina te boke bo publier yango epa na bato tala salaki basalaki boye mwana wana alobi na pasteur mwana wana mwana oyo nga na bota akobenga papa oyo nani ata nzambe alimbisi biso akobenga papa oyo nani nga nasala mama na nga mabe naza mbanda mama na nga naboti na papa na nga mwana wana il faut baboma ye bien aimé papa lobi na se babomi mwana wana nga pe na mibomi po eza makila ya mutu na ngai loko aza na poto botika ye azalaka akuna kino nzambe akorépondre nzambe aza solution bien aimé émission na ngai kombo nango ezaka solution bible ezoyebisa biso ke tango ribe asalaka mabe papa na ya lakelaka ye mabe alobi yo mwana ya liboso ya mukongo na ngai osali eloko osali oke kobima na mwasi na ngai nalakeli yo mabe bomoi na yo mobimbakino na bagénération na yo mais riba amoni na kopusana na ye ya mikolo na se na moi amoni ke atambolaka na se ya malédiction musali na nzambe ayaki kolongola bilakeli mabe musali na nzambe o nzambe apona o nzambe abenga o ayebi kogarde secret ayebi kogarde kozwa bacharge ya baserviteur kozwa bango loko abana na ye aza capable ya kolongola malédiction akolongola malédiction na mai te na mafuta te na mungwa te na pilipili te na bakombo te na maloba parce que parole de Dieu lobi je vais sur la parole de mes serviteurs pour l'accomplir azo veiller na ba parole ya ba serviteur na ye pour na ko accomplir alobi lisusu je ne suis pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir mukomoko te yawe nzambe ako se repentir mukomoko te akokosa biso o alobi etika libongo yawe ayebi lolenge nini ye azokamba mabota oyo ezali na ba problème aboye bandeko balandi ezali pasi yo mutu ozwami na makambo oyo osala ngo na vie nao na yo mona lisusu ndeko mususu azaka kandinga aboti na papa na ye mama pa yebi
mama zakape na ndako libala bazokola na bana ne komi guerre mwana ye ko manifester bombanda bakomisi mama bango lokwa azuba mwana manifester bombanda mama la kela kay mabete mais na bomo ina ye mobimba nyoso azaki kobika ezaka kolakise taza bilakeli mabe ay ko kinde libala esika malamu bulu yeke kotelie na mutu ya uli kotelie atambisi bomo ina ye mabe ke koluka bitumba libanda mobali abengani mwa mwasi azonge pana bango ay ko kutana na liwa pe papa na ye ay ko kutana na liwa bien aimé yom to tambola lolenge oyo luka mosali na nzambe moko oyebike agarda ka secret mosali na nzambe wana akobondela pona tina na yo malédiction ekweya bien aimé ba papa mso basimbi bakisi banganga bakomi kotinda bango bimaka kana mwana nao eza malédiction bande comme sous basimbi bakisi banganga bakomi kotinda bango soko tali bien bana mibali bazo supporter les sous pas cité bana mibali bazo supporter te mwana mobali akomo lukaza na misolo ebele mwana mobali akomo luka kende poto mwana mobali akomo luka abima na mama moko boye po mama na pesa ye misolo mona vie ekomi mokuse bien aimé nzamba bengi biso pona yango te soko moni ndeko moko asali eloko moko aboye soki otambola kana nzambe elongo sungai na place olukele bato mibale misato bakoma kochola ye parole de Dieu lobi na biso ke to vande esika moko na batiolite to kabwana bien aimé malamu kabwana na bato bazochola soko moni moninga kwe na mbeba luka basali nzambe o babanga nzambe o bazotambola na vie ya sanctification bayeba kokangola mabota oyo eza na baproblème ya lolenge oyo tokomi kokena koshite yango wana nazoyebisa bandeko bakutani na makambo oyo oza na mikili ya bapaya mosali na nzambe abengami mpona kolongola malédiction abengami mpona kobondela mpona bana na nzambe oyo babungi nzela bazonga na mwinda bazonga na nzela abengami mpona kolendisa bato mitema na bango ese tutami lolenge ya mama oyo motema na ye ezokaki ntango ayokaki likambo oyo mama oyo amibomaki te papa oyo bayaki koconvaincre ye papa mibomaki te bana na ye bayaki kolakisa ye lisusu amour me mwana oyo abotaki na papa na ye akabwanaki na papa na ye alandi mwana na esika azali mpo azala mosika na papa na ye. Bien-aimés frères et sœurs, tobondela tomema bana na vie ya sanctification tolakisa bango vérité elobamaka na kati ya mabota vérité nazoyebiso eza nini vérité ezali parole de Dieu komema biso na bonne marche parole de Dieu koyebisa biso lolenge nini akodiscerne mabe na malamu lolenge nini toki kotambola mwana yeba o papa na nga o mama na ngai mwana komi kolata mini kaleso ezomona na papa azomona papa moni kaleso mwana na ye papa alali malamu te papa tali kaleso mwana na tali nzoto mwana na ye place papa tali yango na butu mwana na suka alali papa abimi na chambre pa yazalaki ayeko donke balali na mama na chambre abendi chambre ayeko donke mwana ya mwasi lolenge alala pona nini mwana ye moko mutu akomi ko envoûter papa na ye akomi ko envoûter papa na ye. Bien aimé biso batoza bisaleli ya boye totika na kombo na Yesu Kristu nazo supplier yo ndeko mwasi na supplier ndeko mobali yo mutu ozomelela mwana na osoyi tika likambo totambola na vie ya sainteté na vie ya sanctification kolo Yesu aza na posa na biso bongo na remercier bandeko balandi nyonso oyo balandi émission oyo ya biso numéro nanga téléphone elekaka ntango nyonso na etando moke oyo baza posa lisungi ya losambo boki toujours kobenga kombo nanga mama Brigitte Rebecca Kapinga boki toujours kobenga nga na numéro nanga WhatsApp ekomamaka na etando moke wana
ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga mobali nzambe apambola yo apambola bino so boza mikili ya poto bobatela bana bomema bana na makomi na nzambe bino pe baye boza ana RDC na Angola partout libanda mboka bobatela bana nzambe apambola bino soki kolo Yesu azongi nanu te tomonani lisusu ciao.